exploration na innovation na makambo ya mpepo to pe aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Vendredi, et là, merci pour vos ébélés, vos télévision, nabino pour la Colanda Info, linga la journal, il y a peuple pour le peuple, batata, maman, mbote, nabino tout font la journal pour nous, donc, na marge, il y a sommet pour un nouveau pacte financier mondial, où il faut que bon, jeudi 22 juin à Paris, le Premier ministre Jean-Michel Sam Azoua qui part na table ronde présidentielle pour l'Alliance en infrastructure vente en Afrique. Nyon, c'est celle qui bon, on a parlé, Bonia, Nadine Assona, reportage. Na kombo ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a présenté qui ba opportunité oyo RDC azali kotalisa en tant que pays solution na oyo etali ba question climatique pe lisusu a lancé qui appel et pas ya ba investissement ya RDC ba yeba na kokota na secteur énergétique mingi penza na projet ya Inga alobi tolingi ke na côté ya structuration oyo bosali na ndenge ya accompagnement ba projet to sepeli ke ba investisseur pona Inga ezali projet moko intégrateur na libandeli na yango to lingi demande ya 13 milliards lelo première phrase oyo tokoki kosenga 7 milliards ezali pe na côté na yango ba investisseur privé oyo bakoki ko accompagner na ndenge ke alternative na terme ya énergie ya ba population alobi ke énergie oyo ezali kolobela mai pe population yango elobi énergie industrie pe agriculture ya transformation pe na niveau local pour na amélioration ya chaîne ya valeur surtout que tozali ko intervenir mingi na rôle na biso ya pays solution et longo na ba minéraux na transition énergétique na fabrication ba batterie électrique pe lisusu ezali bongo eloko moko munene ezali kozelama tozali kolika ke bino nyonso bokozala pene pour na ko atteindre objectif oyo ndenge premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge alobaki bosimba ke na ngambo mosusu agia ezali solution cohérente inclusive et pratique pour na ko accélérer réalisation ya objectif ya zéro émission nette objectif ya alliance oyo ezali ko mobiliser $10 milliards auprès ya secteur privé
pour financer l'infrastructure verte en Afrique. BAD, Banque africaine de développement, a compté pour lever 500 millions de dollars pour la préparation pays à développement et projet. Yango et permettre que l'investissement privé oyo ezali visé na hauteur ya 10 milliards de dollars américains pour l'infrastructure verte et résiliente en Afrique. Québec membre il y a francophonie bango basangana qui mokola mercredi 21 juin 2023 na Paris na compte il y a 123e session il y a conseil permanent il y a francophonie bango ba reconnaître ba effort au République démocratique du Congo et c'est pour organiser 9e jeu il y a francophonie na Kinshasa du 28 juillet au 3 août 2023 na présence il y a directeur général il y a directeur national Ngai Koloba il y a jeu il y a francophonie moi na mboka Isidore Kwanja Stéphanas Kande Naomi Wonda reportage. République démocratique du Congo, Bazalaki représenté na Madame Bestine Kazadi, représentante personnelle et chef de l'État, près à organisation internationale et francophonie, Azalaki Wana présent, directeur national ya Bagé ya francophonie, président Isidore Kwanja, Oyo a exposé qui pour na État ya ba avancement, ba préparatif na quelques semaines avant coup d'envoi pour na o État hébergement ya ba athlète, ba artiste nyonso basé la mine na Kinshasa, président Kwanja alobi ke ba résidence na bango ezali prête. Université ya Kinshasa etikali kaka ndenge a expliqué ki misala ya mike pona ko bongisa nzela pe ba homme epai wapi bango bakofanda. Tope ba chambre na bango bazali ko bongisa. Alobi ke likambo ya site Tata Raphaël oyo epesami na stapi epai ba autorité congolais lokola ezalaki prévu pona kofandisa ba club pona ba débat oyo elandisami intervention ya ba pays ebele membre OIF mingi penza Cameroun, Côte d'Ivoire, bango nyonso batalisi soutien na bango epai ya RDC pona maintien ya bagé francophonie na Kinshasa. Na ngambu na ye France a encouragé RDC à honorer promesse na ye ba recommander na ba autorité ya RDC basilisa misala ya batu tope ya ba compétition sportive pe culturel oyo ekomi déjà na suka alobela ki pe likambo ya ko garantir ba prise en charge ya santé physique mentale ya ba athlète pe sécurité ya mobilité site ya hébergement pona kokende na ba site ya compétition sportive pe culturelle na lelo 3648 athlètes ba artiste ba komi na programme ya 9e G ya francophonie na communiqué ya suka CPF batalusuke ba état ya gouvernement membre oyo nyonso bazui connaissance ya état d'avancement ya ba préparatif ya ba 9e G ya francophonie malgré quelques inquiétudes oyo etalisami to ba défi etikali pona ko relever ya 5e prochaine semaine avant coup d'envoi bagé ba kumisaki pe ba avancer oyo ezalaki présenté et pas ya comité national ya bagé ya francophonie pe batalisi posa na bango malam ko soutenir participation ya ba équipe nyonso na sous réserve ya ba condition d'accueil ezala garantie. Na masong suba ke Jean-Claude Ndumbi oyo azabongo mwana ya Lukunga aza toujours na terrain pour na multiplier ba action ya développement pour la population oyo ba vandi mingi penza na Lukunga en particulier pe na ville province de Kinshasa en général. Stéphanas Kande na dinason na ba détail. Mikolo eleki akendaki na homme de vieillard ya Kitambo po na kopesa espoir na ba parents na biso mingi ya 3e âge pona Jean-Claude Dumbi oyo bana Lukunga ba mesana kobenga ye soso ya pembe ko bimasuki ya pembe ezali symbole ya bénédiction yepe azali elenge kasi lobi ezali koya akokoma pe mobange azwa kiton ya koyoka bango kaka ndenge bozali komona bango pe bazalaki très reconnaissant pe moko na bango alobaki boye pour bien côté la rabiso pour bien rattraper esengo ozala isolé te kaka ndenge ezalaka soso ya pembe amemelaki bango mwa eloko bakondi ya homme de vieillard très satisfait likanisi oyo ya kitoko pe ya malamu oyo azwi mpona kokanisa bampaka na biso baboti na biso
vraiment je vous remercie ezala mbala ya liboso te mpe ezala ya suka te. Awa tozali na hôpital ya Kitambo ba matériel nyonso oyo bozali komona ezali ya traitement ya dialyse na initiative pe ya appui ya Jean-Claude Dumbi sur fond propre nde boyebake na Lukunga bokokende lisusu mikili ya poto te azwaki ba explication claire ya technicien oyo asalaki installation nyonso pona ko accompagner vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tika tobenga ye l'homme que le Congo cherche kaka na initiative na ye botala ndenge asangisaki échantillon ya bana ya Lingwala pona kosala salongo. Objectif ezalaki kolokota ba bouteille vide ya plastique ba sachet pe ba déchet misusu ye moko sur terrain pona ko servir exemple ba tambolaki quelques avenues ya Lingwala kaka ndenge ba image ezali kolakisa. Jean-Claude Dumbi azali vraiment l'homme que le Congo cherche ko bakaka boye vision au mokonzi ya mboka azali ko mondela mboka oyo, c'est-à-dire donc kobanda propriété na niveau ya ba quartier na biso po l'état akoki kosala nyonso te pe na bandi ete ezali kaka mokolo ya lelo tende moto eza kosuka eza initiative moko ya ebandeli ekozala samedi nyonso oyo ya salongo tosalaka oyo nyonso tozosala elongo na bandeko ndenge. Au total, 250 paroisses ya Mangomba au Bazali Bongo na Lisanga au Bengi Union chrétienne des églises spirituelles et évangéliques dans le monde Bango Bazuaki au document juridique na Bango na cérémonie à remise officielle au Esalema qui est père honorable Norom Bongo Bongo héritier Mapindemi l'a dit l'andou reportage. Au total, 250 paroisses ya Mangomba oyo bazali na Lisanga babengi Union chrétienne des églises spirituelles et évangéliques dans le monde. ICSM na mokuse bazwaki ba document juridique na bango weekend eleki na cérémonie ya makasi oyo esalemaki na flat hotel ya Nerombungu oyo ezwami na commune ya Matete. Ezali bongo mwana mboka évangéliste itinérant Nerombungu Mbungu nde asalaki remise officielle ya ba certificat pe journal officiel patriarche visionnaire Damas Mansembe Ondaya représentant légal ya ICSM atalisaki mutuya ya événement oyo. Nerombungu nazomona penza vraiment politicien te mais nazomona tag mosala nzambe en réalité azana cabinet na ngai azali chargé de mission o ya ngai ya représentant légal et yango lelo to baki pe to kutana kati esika et que ye pa ko lo papa ya bana nzambe pe bana nzambe ba mona ye so bo moni bokuta ni nyonso oyo ezande na lisungi ya honorable Nerombungu nde tokutani pona toyeba na kobongisa makambo ebele na ngambo na ye évangéliste itinérant honorable Nerombungu Mbungu alobaki boye ezali malamu pona Mangomba oyo bazwa ba document juridique po bazala en règle elongo na l'état nde lelo corporation euti ko zwa au moins 250 églises oyo basadere oyo bazwi mikanda ba fonctionner na mikanda ya ICSM parce que tokoki kozala na église te soki toza reconnu na l'état te donc bien que eza makambo ya nzambe na organisation otosi nzambe otosi l'état voilà ba église lokola eza na kibonzambe esepeli kotosa l'état à travers ICSM. En tout cas cérémonie oyo elekaki kitoko pe ba délégation ya Mangomba ya ndenge na ndenge ba sepelaki makasi. Midi en prière, Bazak organisé, croisade miracle, Boyebake, et Kozala du 27 juin, le 29 juin 2023, na siège église na bango na commune ya Kasavubu na église mission apostolique Golgotha. Pe mokolo ya samedi 1er juillet de 9h à 16h, et zabongo na centenaire protestant. Boulanda ma précision, et longo na Nadine Asona. Midi en prière, eza musalo ezo sala manakisa sawa. Midi nyonso ba prière eza na B1 pe na Facebook bozolanda. Et midi en prière ezo organisé croisade miracle. Mobange ya croisade miracle. Maman, papa elenge kovanda na ndako te biso nyonso samedi 1er juillet
na centenaire protestant na ngonga 9h batei pasteur de Delando visionnaire à midi en prière pasteur Kalika Senda il y a la parole éternelle extension la bonne bandal tata nanga molimo et docteur Job Mukadi oya kouta na Manchester le thème docteur Saint-Esprit docteur Saint-Esprit docteur Saint-Esprit Yesu alobi boya na babeli reçois la guérison. Il te touche. Kobangate papa. Kobangate. N'aie pas peur. Kobangate, kobangate. N'aie pas peur, papa. Kobangate. N'aie pas peur. Viens. Boya na baka compliqué. Yaka yom tuliba les zones ningana moi nazo bouger. Problème ya dépression yaka Yesu akobikisa. Yesu akokangola. Esaïe 53 5 le but par ses maîtres et sœurs. Nanzela ma pipi naï tobikisami. Touche. Simba. Elle dit, elle a 3 hernies discales. 3 hernies discales. Il y a de cela 18 ans. Au nom de Jésus-Christ, reçois l'onction de guérison et sois guéri. E seja curado. Em nome de Jesus. Ah? Não está travando? Elle dit, ça ne bloque pas. Alléluia. Elle s'est courbée, elle n'a rien senti. Alléluia. Jésus está opérando. Alléluia. Papa, nous n'avons que toi. Je proclame le redressement total. Redressement total. Au nom de Jésus. Oh. Rebachente. Oh. Est-ce qu'on peut garder nos yeux fermés? Oh. Ça te faisait comment? Depuis un temps, je ne pouvais plus écouter. C'est-à-dire combien de temps? Plus d'une semaine. Quand quelqu'un parlait, tu n'écoutais rien? Non, très difficilement ici. Et juste pendant qu'on priait, depuis ce matin, je disais, Seigneur, guéris-moi parce que je dois écouter. J'ai juste senti le liquide sortir de mon oreille. J'ai essuyé. Et du coup, il y avait un petit peu comme des bourdonnements. Et j'ai entendu clairement. Tu entends clairement maintenant? J'entends. Maître Rosalapé à école de guérison. On est du mardi 27, kino jeudi 29, na tongo 9h à 12h30. Et puis pourquoi? On a 16h, 19h30. Kaka mardi, jeudi, wana, na mag, référence rond-point qui pointe, ça finira par marcher, ça finira par aller. La sombre nuit va passer. Match ça bien. Yesu alingi omingi. Kaka na masolo etali religion boba ke centre de réveil spirituel na mokambi ya évangéliste Claude Kabundi Walesa baza kolengela veille monene de prière vendredi 14 juillet na stade de Martyrs Nadine Nassona Pesimino précision. Shalom, les évangélistes Claude Kabundi Walesa ministre de défense na gouvernement Jésus-Christ toujours qui est na stade na banananga et belé na simananga. Zambarakisi na centre wana tomoni biso toza likolo mais tozomona na centre wana moto ezobima na kati ya centre wana eza na biloko ebele esalemi wana baceremonie bakisi bondoki ya ndenge na ndenge ya kati ya centre wana biloko ya liboso tokodétruire puissance wana satanique to remplacer makila Jésus-Christ na place wana centre. Nom de Jésus. Tozo bondela. Tozo longola moto oyo batiaki place oyo. Moto oyo batie place oyo pona ko détruire mboko oyo. Moto oyo batie place oyo. Eza place à martyr. Seigneur lelo. Ezali place moko inoubliable na kati ya mboko oyo. Lokolo eza place à martyr. Tozo changer ngo. Yondo salaki na Golgotha martyr à liboso ya monde entier. Makila na yo etanga na place oyo. Na minute toza kati ya koloba. Loboko na yo monisama. Nguya na yo se manifester. Et puis eloko a mibale o tozo sala ezali ke toza ko dédier journée à le 14 juillet na maboko nzambe. To ko sabela de façon que batu o bakoya, biso a partir ya mokozamboka tinase. Tout le monde bakoya. Donc bazo bénédiction. Batu ba bongo na mitema.
bato bandima yo changement total esalema na mboka oyo gloire na Nzambe se manifester bato ebele bazo changer mitema tobika makambo ebele zo changer na kati ya mboka à partir ya prière tozo sa na stade oyo ezali pona mboka mobimba tout le monde akoya na mosika ata na bapeyi mosusu kokota gazo kotawa amona loboko na Nzambe ata bana ne batikali mosika bamona loboko na Nzambe lole fongwama loboko na Nzambe monisama yo yebi moto na moto moko na moko akoyawa na loboko na Nzambe kokutana nayo bato basepela bato balia bato babina bato baseka bato bazwa repo o baza charger o baza na fardo bazwa tambola nango bato bayebi nanu ndenge bakolia lobi te Nzambe tozondima ebele bakokutana nayo topesi o merci okotika na Nzambe na biso na makambo tu au nom de Jésus. Merci Seigneur. Congo pour Christ, CPC na Mokuse Longo na évangéliste international Jean-Scar Kizamina Kibila Baza Kolenge la campagne d'évangélisation na stade de Martyrs vendredi 18 Timokola dimanche 20 août 2023. Reportage. Aïe Ndeko ya Congo. Est-ce que Soyoki Sango ya CPC 2023 Congo pour Christ avec l'évangéliste international Kizamina Kibila Jean-Oscar, l'homme de Dieu, l'homme de feu. Yoka CPC 2023 grande campagne d'évangélisation et de guérison miracle. Kanga date malam du vendredi 18 au dimanche 20 août 2023 à partir à 12h Ngenga dans le stade de Martyrs. Et c'est le seul rendez-vous. Il y a prière pour la mboka, et prière pour la famille. Blocage, stérilité, paralysie, malade et oumeli. L'évangéliste international Kizamina Kibila Jean-Oscar Alobi, si ton Dieu est mort, et c'est le mien pendant 3 jours à CPC 2023 dans le stade des Martyrs. Kobo Sanate, conférence des ministres, des serviteurs et servantes de l'Éternel du 15 au 17 août 2023 dans le quartier général. Il y a ministère la puissance du nom de Jésus-Christ. Oyo et Zoami, na croisement Capella et chaussée de Guimoueza numéro 8, quartier Yolo Sud, commune à Kalamou, référence Maître Taureau. Ah! Pour la CPC 2023, Gana Zangate. Kaka na masolo etali religion bak église Eden na quartier Matonge au kumba makepa docteur Achille Nkoy bango balengeli 3 journées d'enseignement et de délivrance du 28 au 30 juin 2023 na thème le mystère de la croix. Stéphane Skande héritier Mapinemi Iganting. Ministère de délivrance intégrale, Église Eden, Babengisi Bananzambe Nyonso ya RDC en général, et en particulier ya ville ya Kinshasa, na 3 journées d'enseignement, paix ya délivrance. Thème Neyango Ezali, le mystère de la croix, le mystère de la croix. Ma bomba mi ya Ekulusu, Ekobimisama, et pas ya docteur Achille Koi Impoko, Yende Mokambi ya Église Eden, Bobengisami Bionyonso, Boya Ebele, thème Oyo le mystère de la croix et Kobinisa Mabomba mi ebele ezali tiré na livre ya 1 Corinthiens chapitre 1 verset 17 à 18. Bon Simba ezali mokolo nini mercredi 28 juin kino mokolo ya vendredi 30 juin 2023 na église Eden oyo ezwami na adresse oyo Simba yango avenue Ikelemba numéro A9 quartier Matonge na commune ya Kalamu référence 2e niveau en face ya hôtel Inter Matonge. Biso nyonso tokutana na lipamboli na biso po ete jour le 30 juin jour ya indépendance to kangola mape na lipanda na biso spirituellement to saisir opportunité oyo kozanga tende ko yaka yako saisir opportunité oyo orateur na kati na likambo ezali ngai humble serviteur la bino le docteur Achille Koyi. 3 journées d'enseignement et de délivrance. Moi Nanzambe, au Kangolami, au Bikisami, Yaga Koyoka Yomoko pe Komona Kimona Meso, le mystère de la croix et l'ongona docteur Achille Nkoyi Impoko. Tout ça le 28, le 29.
le 30 boya ebele limete kasavu njili kisasa mobimba boya koyoka mateya siki. Pendant 3 jours, Mobimba, ezali na adresse Kakamoko, avenue Itelemba A9, quartier Matungé na commune ya Kalamu, référence 2e niveau en face ya hôtel Inter Matungé, église Eden ba Bengisio. Pendant 3 jours, Oyo, okoyoka ba enseignement ya Kafu Kafu, pe délivrance na yo, ezali assuré. Cordial, bienvenue à tous. Salle de fête les débonnaires na commune ya Kalamu za 4 kitoko pour na activité na bino ya mariage anniversaire pe bongo na bongo dombendo longwanza Michael Pris Toto ba pesi bino ba détail. Eye ya bino bana mboka yango yo ofandaka na étranger to awa kaka na Kinshasa solution hébergement pour na bino yango yo monani di tuna ngai nini les débonneurs yango yo véritable flotte ya mpifo ya mokwake déjà kobanda na couleur ya pamba ndenge ka bozomona ngai ye bling na ndenge ya nyama ebongo zwa sikoyo ba chambre luxe pe noblesse na ndenge ya 2 fois te na les débonneurs bokozwa ba appartement ya chambre salon équipé to meublé na kati bokokuta nyonso ezali bambetu ya mokwake mosuni mwete neti mpose na salon bokozwa ba photo ekuba plus salle à manger ata oyambi na bapaya awa okomitungisa ta moke te po bakozala suka na lezi ya kosakana te cuisine ya kitoko ya mokwake ndenge boza komona ezali na kati mpona belubu bondimela ngai ke ata boza couple to famille bokoki kovanda na baappartement oyo kitoko esili te bachambre simple mpe ezali très bien équipé nyonso eza na batoilette mpe badouche ya propre okoki kolia kuta ata na kati nzinzi aleka te di basplit eza na pointe malili neti na pôle nord bondimela ngai ke baappartement ezala nango na kini kasi ya le de bonheur ai bazwi wapi di chambre dot elingi kolobaki tozoyamba biso eza na bachambre tozoyamba bapaya bazouta libanda ya mboka oyo bazouta na Europe oyo bazouta partout na monde mpe oyo bazouta na Congo kaka démocratique na baprovince bachambre oyo toza na mposa toya famille boza desite ezali soki oza loge awa okonyokoma te soki bilamba ekomi osali te mpo buanderie ya le bonheur eza na pointe avec bamashine à laver ya mokwake courant ate ekei Kinshasa mobimba awa baza na groupe électrogène mbala moko edémarre bokanisi esili tintin oza na fête ya mariage ya anniversaire n'importe quelle célébration to baconférence mpe baréunion misusu le débonheur etili bino koko na sale kuba ya luxe koleka luxe yango moko pour na succès pe réussite ba événement na bino kasi tunanga le débonheur eza wapi Prince Victoire commune ya Kalamu en diagonale ya district pe maison communale mosika te na rond-point Victoire oza mobimba di le débonheur pote kwei na kati ya kin ingeta toza na communiqué écologique bola na lecture nango Famille Pembamoto, Joseph Wilinge, la journaliste et info Lingala, baza na mawa ya koyebisa na bandeko, baninga, pe baebani, liwa ya mama, koko, pe tata mwasi na bango, na kombo ya Kaambwe Makuno, Bernadette Oyo akufaki depuis le 17 juin 2023. Programme Yamatanga Ezali Boy. Lundi 26 juin 2023, veillée mortuaire Ekosalema na salle Cascade Oyo ezwami na avenue Kabambare en face ya cabine ya SNEL na 100 mètres ya maison communale ya Barumbu. Ndeti ozokende bon marché. Mardi 27 juin 2023, ndenzoto ya Mowei ekobima na morgue ya 50 na ngonga ya 8h30. Après dépôt ya ba gerbe de fleurs, pe ba hommage ya ndenge na ndenge na ngonga ya 11h15. Nde ekozala levé du corps pona bokundami na nécropole de na commune ya Ntele. Na ngonga ya 15h30, bozongi na salle Cascade on a bain de consolation. En attendant, matanga ezosalema na salle Cascade. Tika ete communiqué oyo ekomela batu nyonso bayebaki Mama Bernadette Kaambwe Makuno binti Pembamoto.
Pasina motema kasi swaloku. Bozala qui est belé pour la colonne info lingala journal ya peu pour la peuple bosepele qui na journal ça merci na igor tingi matomi na pe la dilando bazaki bongo nasima ya caméra concours rédactionnel Nadine Asona Ruth Kindu Naomi Wonda héritier mapinde mi ya superviseur qui journal oyo montage sima ke pa ya Christian Kangebeni pe Fabrice Lundombi ngala bino to pesa rendez-vous et que vous allez koya au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi